wakati na émission oyo tozali kolobela na mpoko ya lelo oyo makambo etali kaka ledi béatitude mpona bandeko oyo bazalaki na biso semaine passé na banza bolandaki ba premier épisode na biso koma tolobelaki makambo etali esengo na baoyo bazali komona ete bazali na nzala po ete bakolia esengo ezali na baoyo mpe bamona ete bazali pauvre spirituellement mpo ete bakomona nzambe nde place wana mpe toyali komona ete tobandaki na introduction ya esengo na bao bazali pauvre mpenza ya neti yaka bato bazangi biloko ya kolia to kolata pasi to makambo nyonso ya pasi parce ke bango mpe bakozala console mpo bakomona mpe lola nde place wana tosukelaki kasi esukaki te mpona ata na biso kati na station ya télévision esengaki ete toarrete émission na place wana mais na mpoka lelo mama ani nayebi te soki ozali na likambo nini mama ani okoki koyebisa biso oyo tozongelango na bisika oyo tolingi kokontinue ka ndenge tosukaki wana donc tozokontinue semaine oyo mpo tozwaki repos ya semaine nyonso mobimba donc lelo tozokontinue koniata kaka toyeba dedi béatitude oyo nzambe asengi biso tozala nango biso bato tosalela yango mpe yango moto ekokosunga biso mpo tomona mpe lola yango. Merci na banza mama ani sans plus tarder mpona bandeko oyo bayebi te place ntango tozali kozwila mateya oyo na banza mama ani okoki korapele bandeko tozali kozwila mateya oyo bisika nini mpo bango bakende mpe kotanga na bango na bibilia bon tozotanga Matthieu chapitre 5 verset 1 tina 12 verset 1 tina 12 ya Matthieu chapitre 5 place okende okuta bazali kolobela baledi béatitude mpona rappel susa mokuse ezali badi béatitude ezali comparé neti kaka les 10 commandements oyo Moïse azwaki na montagne ya Sinaï na Horeb mpo etaka kopesa na bana ya bato mpo bayeba koma bakotambola malamu fasi na nzambe kasi les 10 béatitude selon baanalyse ozali kokontinue yango kokoya komona tokoconclure yango nano sikoyo te mais ezali mingi koconcerne mutu na moninga na ye mutu place oyo nzambe akoki kosenga place moto akoki kosengela lisungi epa na nzambe o nzambe epesa ngai o nzambe ekabela ngai o nzambe tala pauvreté na ngai tala pasi na ngai nzambe okomona ye te me nani okomona mutu mpona nini nzambe akosalela mutu aye apesi yo donc nde okomonake nzambe arépondre bapriere na yo donc nzambe jamais akotika kokita na mabele awa aya physiquement ke zwa mbongo yango oyo nzambe akokosalela ngai na yo tokende kosunga moto aza na pasi de valeur les 10 béatitudes ezali koma yo mutu oko intervenaka na mabele oyo na place ya nzambe parce que nzambe asali biso na lolenge na ye a son image atie mpe souffle na ye esprit na ye eza kati na biso tozali automatiquement banzambe alors na place yo mutu obengameli nzambe na mabele oyo yebaka ete nzambe akaboli pouvoir na ye na yo parce que titre ya kobengama nzambe yo posali nini ozwi yango alors fo koprouve yango unique moyen koki koprouvele yango ezali les 10 béatitude oyo nkolo alobaki kaka na 13 wana na Matthieu 5:13 okoya komona nkolo akonclure te parce que bozali mungwa ya mokili mungwa soki esili valeur tina moko te obwaka yango kaka bwaka yango kaka mabanga ya pamba yango wana yo mondimi soki les 10 béatitude ngai mondimi soki les 10 béatitude ekutani kati na vi na ngai te ezali ndenge moko na mungu na biso esili nango mpe nini valeur parce que toza soki orepresente nzambe na mabele oyo te moto azali na pasi tokoyeba koma yo moto ifo ya kointervenir wana ezali kaka introduction mpona retour na biso ya deuxième épisode na biso oyo ekozala biso 1 heure du temps mais mama ani est-ce que okoki koyebisa biso wapi oyo tozokoatake oyo tosukelaki la fois passé tokozokokota directement bon tozokoatake kaka place tosukelaki semaine passée moto oyo azoyokela pauvre mawa moto aza na pasi oyokeli ye mawa osungi ye donc na ntango osungi ye nzambe akopesa yo nyonso ozangi okomona mpe lola yango toniata sikoyo merci okoya komona ete place tosukelaki tobwakaki deja bule ya liboso ete kati na mokanda ya Deutéronomie place nyonso mama ani balobelaki makambo etali kaka kosunga na kati na société na biso bon soki tokei na Deutéronomie chapitre 15 verset 11 nzambe alobi tabernacle oyo elingi koloba église donc ndako na ye ekotikala kozanga biloko ya kolia te donc alobi ndako na ye ezanga biloko ya kolia te mpona nini baservire bato baserviteur na kati ya ndako na ye yango alingaki ndako na ye ezanga biloko te po oservi bato baza na neti baserviteur ba membre église
faut qu'on paie ça bango. Après on a donc on paie si ba pauvre, ba o bazan dans les besoins, on paie si bango. Ba o bazan na donc bazan ba pauvre penza bazan na pasi on paie si bango. Biloko wane kubuta ndako ya Nzambe. Donc faut qu'on paie ça ba twana nyonso. Nde yango tokonyata lelo bien. Merci maman Ali. Okoya komona ete kati na mokanda ya Deutéronome chapitre 15 nikosili koloba. Nzambe a regroupaki bana Israël tant bazaki na désert comme communauté, comme village, comme cité, comme pays. Ne bazaki na mingi te bazaki mwa liboke ya mokeka. Mena liboke na Nzambe abengaki bango comme groupement moko. Eliko bete batu oyo na groupe oyo ya bana Israël baza pe ko représenter société na biso, communauté na biso, église na biso. Oyo nyonso etali ya biso bato to se regrouper. Ezala balabala msoko so to iko se regrouper ya biso. Ezala village msoko to iko se regrouper ya biso. To benga wa comme ndenge Nzambe agrupaki bango tout autour ya tabernacle. Kati na tabernacle na ye place na ye ya kibusantu na ye ezalaki wana na groupement ya bato atie lisusu mwa ndako ya moke ya angare kaka nsamba kaka babashi kaka abenyangi oyo tabernacle nga me alobete kati na tabernacle oyo tika ete biloko ezanga te. Biloko nini? Biloko nyonso, bilamba Nyonso, biloko nyonso. Kolia, mbongo, bilamba, everything. Nyonso feza ezanga te. Balobeli mbongo kaka te, balobeli nyonso ezanga te. Mena nyonso tango kozanga te mama anyosili koloba yango deja. Tango koya balobite ke po basali ya Nzambe bazangela te. Ngana mona ma place akote parce na komi koyoka pe mate komi ya trona wa barabara nso koyoko. Boya ko pesa na église awa po mosali ya Nzambe azangela te. Po eza na mokanda Deutéronome 15:11 te. Nzambe alobaki ete po ndako na ngai ezangela te. Ezanga biloko te. Balobite ke po bapase baza na kati kuna po Aaron aza kuna po Moïse aza kuna. Parce que comment toyebela ngo immédiatement Deutéronome 15:11 eza kopesa distribution ke bata liboso tango biloko nyonso koya boko servir numéro 1 banani baserviteur banani baoyo ba nino ba membre ko baboyi bazaka na église ko bien sûr yes. Parce que ba église kutu te mais oh bazake bauti na libanda anyway non mama ani place na banda tika tout un peu très clair parce que des places comme serviteur eza kopesa confusion kat na ba église na biso. D'abord Deutéronome 15:11 la probabilité tika ete biloko ezangela te na kati na ndako na ngai ndako Nzambe na ndako na tolba ndako Nzambe penza te yango wana encore une fois mama ani na bandeko baza kolanda tika to comprendre communauté ya Israël comment ezalaki regroupée en plein désert. Bazalaki na bandako na bango comme village na lobelango déjà. Mais Nzambe atiaki ti mwa hangar moko na pembeni ya benyango nini place na ngai bokoya kokumbisaka ngaki esi kokomi nini église. Mais na église wana keba bandako bato ezalaki na kati wana bato bazako vivre kaka na cité. Na kati église nani aza kolala wana mutu moko te. Merci mama ani place tika tozala clair parce que soki toyebi baserviteur peut-être oyo baserviteur de Dieu non place oyo d'abord na 11 balobi te po biloko ezanga te et puis fongola loboko na yo na bapauvre kaba na banani na bapauvre ya mibale na baoyo mpe bazali nini bazangeli bazali dans les besoins loboko no ekangama te yango wana biloko ekoya na ndako na ngai na tabernacle keba. Deutéronome 15:11 basali ya Nzambe ebele bapaster baévangéliste baapôtre baza koprofite na place okoteya mpona koloba ete mpo biloko ezanga na ndako ya Nzambe te. Ye nani aza na kati ya ndako ya Nzambe wana? Ye aza na kati. Mais awa na tabernacle ya Moïse bapaster bamoïse bazalaki te na kati ya ndako ya Nzambe mais bango nyonso bazali communauté. Tango biloko ekoya na ndako na ngai na tabernacle ya ngai Nzambe keba po batu basala nini bofongola na boloboko na bino na banani pas baserviteur na bapauvre d'abord après bapauvre na baoyo bazali dans les besoins. Est-ce que oyoki place balobeli biloko ezanga te po bapaste balia po basali ya Nzambe balia ende kotanga bien mokanda ya Deutéronome 15:11 wana nde premier groupement soko kosi te kolanda yango
oye sikoyo na Deutéronome 16:11 place no anio o précipité pe okota ke ba servante no to baila bona définition ya importance ya biloko pona nini fo ya wapi nganda ko ya Nzambe kuna bo batu basala ni bazanga la te po ndako Nzambe ezangela te yes tabernacle po sikoyo bausunga banani bako na banani po basanda ne besoin dans les besoins différence ni ezali mama ani entre un pauvre na mutu azali dans les besoins pour na rappel bandeko mama ani eso iko ni na télévision différence entre un pauvre na mutu azali dans les besoins